l'église, parce que l'église nde eboti bandeko oyo misatu nazui bango misatu parce que bango nde bazali lokola phare ya makambo na mboka na biso. Je veux parler de l'église Philadelphie. Babimisi trois personnalités oyo ba bouger République démocratique du Congo. Babimi dans kati ya Philadelphie. En commençant par le président de la République, membre de l'église. Celui qui réfléchit sous le colonne à l'opposant Fayoulou, l'homme de vérité des urnes, à Outi na Philadelphie. Nanga abimi na Philadelphie. Parce que nous devons en parler. N'a pas un rôle majeur à jouer na kati ya makambo ezoleka conflit. Parce que bangonyo somi sa tubo na tangi basabana na ya Philadelphie. Est-ce que Azali na lilobate parce que jusque là émission d'analyse politique, monde politique et ses réalités. Votre émission d'analyse politique, monde politique et ses réalités. Suivez chaque jour votre émission d'analyse bandeko topesi bino mbote bakongole nyonso de par le monde vous suivez toye par rapport ya ba appel autojui en privé ebele na bato bakongolais en particulier babengi biso pour que tomeka kopesa aperçu général ya makambo ya bitumba oyo ezoleka na est biso lokola basali na nzambe tomeka koemettre avis na biso. Ok, déjà tolingi tosonga nanu na lumière moko de topesa par rapport ya identité ya bandeko nyonso oyo baza na kati ya conflit. En commençant par l'église, parce que l'église nde eboti bandeko oyo misatu nazui bango misatu parce que bango nde bazali lokola phare ya makambo na mboka na biso. Je veux parler de l'église Philadelphie. Je salue l'homme de Dieu Roland Darlo, le visionnaire de cette église. Alors, ce totali na katia église Philadelphie, babimisi trois personnalités. Oyo ba bouger République démocratique du Congo. Parce que bazali bana oyo babimi na katia Philadelphie. En commençant par le président de la République, membre de l'église Philadelphie. Celui qui réfléchit sous le colonne à l'opposant Fayoulou, l'homme de vérité des urnes, à Outi na Philadelphie. Ce qui est historique, il y a Nanga. Nanga abimi na Philadelphie. Alors, tout le monde a église, moko bimisi, trois leaders. Oyo bazo sala actualité la République démocratique du Congo positivement et négativement en même temps. Positivement, c'est parce que nous avons un président qui dirige le pays. Nous avons aussi un opposant Oyo azali na son de cloche na ya komona makambo autrement. Mais négativement, tout ça n'a manque à la personne de monsieur Corneille Nanga Oyo lelo rebelle. Oyo azali na ndenge na ye koluka ko libérer mais komemela biso ba Rwandais. Biso lokola église to sengeli ko réfléchir moké. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pasteur Roland Darlo, excusez-moi parce que nous devons en parler, n'a pas un rôle majeur à jouer na kati ya makambo ezoleka conflit? Parce que bangonyo somi sa tubo na tangi basabana na ya Philadelphie. Est-ce que Azali na lilobate parce que jusque là c'est vrai toza ko comprendre que ça na vérité moko totoloba lo lengene ya komoni la makambo mais eza en sourdine parce que jusque là il n'a pas vraiment parlé haut et fort à moins que bino so bozana ba
image to ba vidéo mosusu o biso tozana ngote bokoki ko pesa biso pona kolobake akoki ko rappeler bana na ye ya molimo à l'ordre que ça soit bao bazo sala du côté positif et même du côté négatif. Bien sûr, ceux qui bazali ba Christ ya solo converti et né de nouveau. Parce que mon Christ ya solo akoki jamais kolinga komona makila ya batu et sopana gratuitement. Ou bien amona libota moko ko souffrir gratuitement pendant que na capacité, na possibilité ya couper sa solution. N'oubliez pas que la Bible déclare c'est lui qui sait faire du bien et qu'il ne le fait pas commet un péché. Ici, je parle comme un homme de Dieu. Je parle comme un apôtre de l'église. Alors, église, biso lokola bana na nzambe, lokola basali na nzambe. Attitude nini tokoza na nango lelo. Face ya bitumba na est. Face ya lolenge mboka ezali dirigé. La première des choses, selon biso, tozali basali na nzambe, ezali nous devons d'abord rentrer au pied de l'Éternel. Tozonga na makolo na nkolo. Parce que biso tozana mituna, nzamba zana biyana. Alors à tout moment où nous avons des problèmes graves comme ça, parce que zana bato o esengeli to bonde la pona bango, même la Bible nous recommande de prier même pour nos ennemis. Et surtout, nous puissions prier aussi pour notre pays, parce que notre bénédiction en dépend. C'est la Bible qui les déclare. Alors, et sengeli tozonga lisusu na makolo na nzambe. Kotunaye, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce c'est la distraction? Est-ce manque de responsabilité? Nazolo ba bien motonnion son peuple congolais en général. Est-ce que ezali kosanga ba argument? Est-ce ezali égoïsme na biso? Nde ememi biso na ba réaction oyo to na ba bitumba oyo. Alors il y a comme ça plusieurs questions. Autre kokotisa na ba requête, il y a prière et pas nzambe. C'est vrai. Batu ba koloba nzamba sa sala nyoso na Congo et izakaka biso moko motema mabe non. Attends, le Seigneur nous garde, nous protège, mais il nous dit soyez prudents comme le serpent et doux comme la colombe. C'est qu'à un certain moment, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Donc nous devons effectivement rentrer auprès de Dieu pour qu'il ne soit s'humilier, pour prier nandenge a bosolo. Parce que généralement, ebele va changer à makolo, même ité va changer na moté. Balongola ka makolo na ba, bakoti en église, mais en réalité, en eux il y a encore le virus wana izana. Alors, oyezali juste un petit moment. Nous pour réfléchir, mais nous allons revenir pour nous maintenant en long et en large pour définir les cambo moko na moko tolobeli les cambo ya mokonzi ya mboka excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tolobeli le leader phare monsieur Martin Fayulu, et puis tolobeli le champion ya rébellion actuellement monsieur Corneille Nangaa oyazana simana na ba Rwandais. Mais esengeli siko tolobelela moko na responsabilité na bango o esengeli face à la République démocratique du Congo. Parce que makambo bosuka kaka boité. À un certain moment, il faut que la lumière apparaisse. Nenge Bible zolo va se vers le soir que la lumière apparaîtra. Voilà peuple congolais ozolo na biso na États-Unis na Suisse na ba continent nyonso. Ozona Nabiso en particulier dans la République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa, Zala toujours fixé sur chaîne Nabino, Ndumbi One TV officiel. Bokozwa suite Yamakambo Totikoloba. Parce que Tozui aperçu général, mais nous allons maintenant expliciter. Disons, Makambo Toti Koloba, pour que le peuple congolais aille au Kalolengeni, nous sommes en train de réfléchir par rapport à tout ça. Je rappelle que nous ne sommes pas politiciens, nous parlons en tant qu'hommes de Dieu, investis par le Seigneur pour parler de sa part. Que le Seigneur vous bénisse, la République démocratique du Congo,
mais Yamalamu Ezoya. Yamalamu Ezakoya. Que Dieu vous bénisse. Amen. Balobi Radi TV ne makambo 2024 biso nyonso mingi Radi TV to s'abonner chaîne na biso ya kitoko chaîne na biso ya malamu so lingo zo makambo nyonso ya RDC na Radi TV. Merci mon ami Emmanuel Irland chaîne ya kitoko sale biso Radi TV mingi to s'abonner to sala wana so lingo makambo nyonso ya Congo. Politique, sport, théâtre, musique, Mamounia ya Congo, Radi TV, Azana Pona ba Congolais, tout, boza partout au monde, sur le bala étranger, au bala mondial, au bala ouest africain, au bala boye, yebisa mobali na yo, yebisa mwasi na yo, ata la mingi Radi TV, aïe maman mboka na bino, ouais on est makani, on est ba chaîne qui lelo. La chaîne vraiment, il y a qui les lots quoi. Tu bien de la rente, na Radi TV, tu de la rente. Tout la musique tu de la rente, na Radi TV pour Radi TV ne makambo. Pour Radi TV ya ngombe ya sika na komi sika ça na Radi TV. Mani mon ami, merci d'ailleurs. Tobi. Si Prince d'Angola, Balobi, vous s'abonner, tous s'abonner massivement à Radi TV quoi. Toujours à news et puis basango ya mboka na ndenge ya boyenge bene ya bosolo quoi. Donc on a singi bino ba nyonso bolinganga bolandanga na Radi TV. Abonnons-nous. Mbali boso boyoka. Abonnons-nous sur Radi TV quoi. Aïbo.